Bon pour nanga na sepele tika la bongo. Na sepele pena tika la bongo pour matanga ekoma lokola concurrence. Oh kingani ayaki na matanga wana alataki bien te. Donc mais pour ngai na senga na chef de l'état tika la pena bongo. Tika la pena bongo libela. Glace nyonso atana poto basaka balali sakanzoto ya mwe te bakina okunda ebongo ngana sepeli. Que biso ba congolais banoy ko souhaiter parce que tout le monde qui va matanga na niveau comment il a qui ça et comment qui mawa. Il y a pas que ba famille sous so bala mbongo te. Et comme il faut pas que ko defa ou ba simsa buko lupangu ko ba que louer salle pour te baler les bembe. Mutu quand même aza chose eloko moya pamba te quand même aza neti mort nete ke ya kufika kambala mo boke bolekisi tant muso azaki mutu wana azaki important na famille pour matanga comme fête soko kufelo lukeli problème le komi kutoza matanga zo banga oyebisa bato po soko yebisi bato tant ba roya folle sabango o melisa bango mbote na bala nyonso ya Kapach télévision pena matabis télévision partout bozwami dans le monde entier et merci pour votre fidélité na ba chaîne na biso oyo bolingaka mingi na ndenge pe to sala rabino musala lelo atokiti bongo na commune ya Bandalungwa toye kosola na batu toyeba par rapport ya makambo oyo eyela kibiso ndongo makambo matanga ndenge vraiment la kibiso ndongo komona na matanga boye batu bakomi kosala batapage batu bakomi kolakisa bilamba batu bakomi kosala mambo ya buzo ba accident bitumbe comme ebele bela makamna ya matanga na Kinshasa yango siko pendant makambo ya coronavirus yaki pende batela kibiso to za la confiné na banda ko mokonza mboka lobaki ke ndenge soki ezake muta kufeli na famille bozwi matanga boke botiki na morgue jour ekobima ebima peka na morgue boleli ba moko bolekisi yango na nini na cimetière mais ba congolais belé balobi ke ba sepeli na ngote yango équipe ya Kapach télévision pena matabi télévision to kitito sola na bandeko to ba comment bandeko bazomoni na makambo ndenge ezokene est-ce que ba sepeli nango to ba sepeli nango te yango to ko sola na bandeko nde to zwa quelque batu to sola na bango mbote papa Mbote mama to moni ana commune na Bandalungwa zomona mabele nazama mabanda papa na ngai phénomène moko ye makasi na Kinshasa awa par rapport ndenge makambo matanga ndenge se passa na Congo ndeto zala ke mutu soka kufi toke to tiki na morgue pe ba famille to vandi to solo la jour to matanga ko mato pe sa programme mais to pe sa programme lobi toke to bimisi ndeko to lali na ye to lelie butu titongo ba après midi toke to kunzi ndeko mais phénomène wana échanger ba komi ke mutu soka kufi ba lekisi na morgue bino na famille botikali bosala programme soki la police eleki emoni bino ka ebele ekangi bino pe so boke botiki ndeko na bino na morgue e umela te sala kaka 3 jours 5 jours na 3-5 jours ane ko sala boke bobimisi kaka na morgue wana boleli au plus tard 7h 8h bake bakundi na ebite soki phénomène wana o batieli biso pendant makambo ya confinement est-ce que ekotika la to bino moko ba congolais bo sepeli na makambo ngo ba konza mboka batieli biso bon pour nanga na sepeli tika la bongo na sepeli pena tika la bongo pour matanga ekoma lokola concurrence oh kingani ayaki na matanga wana alataki bien te donc mais pour ngai na senga na chef de l'état tika la pena bongo tika la pena bongo libela mambo kolela susu ko sangane bele wana bien te bato ba mo defa bilamba likolo kokende kokunda mutu fo mutu odela defa bilamba defa bambongo eza bien te donc pour nanga pena sepeli tika la bongo po ba baki ba tionka pona makamba confinement oh le 11 mai awa déjà makamba ngozo sila na ebité bino mo ba congolais po bezana bato bele pe ba osepela na ngote babi ezonga ka ndenge ezalaki nata ba osepela na ngote pas sepela pete donc même biso to sepela ngo ezala bongo etika la pena bongo libela ata makamba confinement esili donc etika la pa bongo mbote yaya mbote boni bien okanda koto nfana ndeko na ngai eza na problème moko eza ko se passer pendant makambo ya maladie eyelaki biso na monde coronavirus po batielaki biso nyonso na mboka na biso Congo tozala confiné donc tozala na bandako pe bato bakomi kokufa mikolo bakomi kaka balekisi yango na morgue mbala moko bake balekisi yango na cimetière pe na morgue wana soki bokei bosali kaka 1 heure ou 2 heures du temps mo boke botiki ndeko na bino na cimetière hôpital 8h 9h déjà bokei est-ce que vraiment ndenge mokonza mboka atielaki biso mibeko wana est-ce que bosepela etika la bongo to balongola yango bazongisa yango ndenge ezalaki ke mutu soka kufi toke to lalisi na ba famille to lali na ye to kunje lobi nango bon nga sepeli bongo po
na place nyonso ata na poto basaka balalisaka nzoto ya mowe te bakenda kokunda ye bongo nga na sepeli sepeli nango etikala nango kaka bongo mpona bapaye mosusu mpe ezala bongo etikala bongo. Merci. Mbote papa. Mbote mama journaliste. Papa, eza na phénomène moko ezwa koleka na mboka na biso par rapport ya makambo ya matanga. Ndenge na ba makambo mosusu tote kozala nango ke balobi matanga nde tobande kosala na kine toke totiki ndeko na morgue ndeko alali bale esali ata 5 jours be 3 jours toye tobimisi ndeko toluki ou bien salle moko ou bien terrain toleli ndeko. Mais pendant makambo ya confinement au mokonzi mboka lobi ke makambo wana eza lisusu te toke totika ndeko so ezake ndeko na biso akufi toke totike na morgue et totike na morgue esalaka 3 jours ou 4 jours tobimisi pe nde tobimisa ye tozongela makambo te ke ya kolela na ba terrain to pe na ba salle pe bazofuta ba mbongo ebele tolelie kaka na morgue wana et tolela na morgue à hôpital 8h ou bien 9h toke totiki na cimetière na yebite. Ndenge mokonzi mboka lobi ba congolais bosepeli nango ou bien bosepeli na façon mokonzi mboka lobeli te. Oui, d'abord na ko remercier na question tuningai. Vraiment tolobake maladie oyo on dirait yé na ba solution ebele na gatia ba mboka ebele mais surtout na mboka su Congo. Parce que ba mesure vraiment ezala qui biso ba congolais banoy ko souhaiter parce que tout le monde qui va matanga na niveau comment ida kisasa et comment ki mawa. Yeba ke ba famille mosusu bazala mbongo te et comme il faut pas que ko defa ou ba simsa buko lupangu pour pas que louer salle pour te balele bembe mais en tout cas vraiment ndenge mokonzi mboka azwaki décision wana que soki mutu akufi afin na mort ebo ba ke kundaye vraiment et ça dit bien parce que et ça ezaki pas makambo moko que bibembe to mona katango no to tanga so ko la sakela na Congo bato akufa mingi. Mais ndenge komi na morgue mbala moko bolekisi na cimetière eza ko sala bien eza ko l'accepter que oui que bakamba bibembe toto yo bango souté mais muta ko kufa bino ka batu ya famille boyebi na ba ami ya connaissance de boyebi ke mo mutu na biso akufa ki mais siko to tamona na nzela to mona kenzela eza kimia parce que comme ki bokoleka na terrain to ba kangi côté ona mo bolekeza te pona nini bati ebembe wana vraiment mesure bazui touro yo vraiment to sepela ngo etika la libela. Et ça qu'on aide les Congolais parce que la possibilité zate, la possibilité zate, muto ko kufa akoda na hôpital kuna bakena ko tala yete mbongo ba ko senga ba ordonnance mani ba to famille ba opeta mbongo mais so ko kufi au moins ba bandi ko kangisa ba mbongo kal poni ni balu ka ba kunda na honneur page ya ko laksa bilamba ko mituka ba biloko ebele ko swana pe ba kome ko sala kende ba pesa ba fleur ko déposer ba fleur pa mo wei ba koma ko yana ba paquet ya ba jus ba déposer yango est-ce que ça malamu vraiment muta kufi no be ko déposer ba paquet ya ba jus vraiment ezali malamu te parce que vraiment et ça la presque na Congo na biso ne ba vraiment to ko mona na ba mboka to mona ngote netinga na dalaka na kabinda seri moko bona kendaka kuna na 1999 na monaki matanga mais matanga zaki na kati ya ndaku to vanda ki libanda kuna monaki bembe wana te et puis na monaki ba doa ka ba fleur te ba fleur daga si moko ba goso matam so moko kaka le ba ke déposer mutu bati mais awe komaki logo la prestige donc ba benga famille tel boleki wana bo déposer famille tel déposer et pe ba biloko wana ndeka ba so manongo na sata pas de profiter donc comme tout semble la sata pas de profiter ke ba kufa na bango po nini basala la publicité parce que kokufa ezali volonté ya nzambe te ndenge lobi na biso na Hébreu 2:14 liwa eutaka pa Satan toko magnifier yango te tokumisa yango te toye komona pe ba jeune mosusu bakomata likolo mituka nde bato na enterrement bato koyeba banzembo ba bêtise vraiment ezali kosala bien te mboka vraiment ekolakisa image moko mabe na biso na Congo mais pour le moment sikoyo ndenge badécision bazwi oyo ke soki moto akufi batiki na morgue famille esangisi mbongo bake bazwi au moins 5 personnes qui kundaze eza bien eza idée moko bien tozo senga lango etika la libela babiloko ezo sala malamu pona mboka tambola senga to continuer na ngo ndengwana yango ne taki nde bongo réponse na ngai na mituno tuna ngai papa bongo par rapport ya ko taxer ba prix na ba cimetière o kene na ba cimetière stoki ko tanga ba kombo na ngote bazo futisa ba tout cher au mona bazo libuluka ya mukebo ba bisio $5,000 $6,000 $10,000 lilobani oloba pa ya banyo so ba hotel to pe mokonza mboka o ya hotel o azotala yo ba kitsa prix to ba prix wana etika la ka normal. Oui, toko koloba ke pona ebembe liloba nzambe lobi ke
nzambe aza na besoin ba vivant mais soko mutu akufi ata surtout na valeur na miso nzambe te donc mutu azaka na valeur na miso nzambe soko azali vivant azali kosalela ye mais soko mutu akufi et comme lokola donc comme chose ba benga kutu colis soko ezokuta na poto ba otiango colis donc ekoko senga te ke batiaka cher parce que mutu wana akei na ye akei libela tokomona esu te na mokili donc ezosenga il faut ba prix wana ezala na ndenge ase so bato tie ba prix ya ba cher nde tomonaka na cimetière na biso oyo na bosani kombo nini oyo na nécropole tozoka kuna ba $10,000 banini bato bazomilakisa mbongo eza bien te donc tozomona neti États-Unis kuna bato bakufi ebele bato bakufi ebele mpona corona sikoyo moye bakunda bango na bacercle eza te mais bakisai nini bati bango lokwa fausse commune fausse commune donc ezolakisa nini ke il faut vraiment l'état na biso atela makambo wana baprix neti ya bacimetière wana ezala baprix moko ya se parce que boza na mawa bokufeli motu moto akei libela ezosenga kaka bokende kokunda ye donc ezosenga fo mbongo eza na moke même bacercle il faut ezala baprix moko ya se ezala baprix moko ya se po te ya solo peuple nyonso ajuire na vie et puis na pays parce que soki biloko nyonso eza na prix ya bien peuple peut rejuire bien mais soki biloko ezali cher ezofonisa peuple pasi en tout cas vraiment toza na calvaire totosenga mokonzi ya mboka vraiment côté wana batala yango bien vraiment bacimetière vraiment eza na prix moko ya se eza na prix moko ya se soko hôtel de ville ndenge ataxaka akitisa yango mpena eza na prix moko ya oyo moto nyonso akokokoka mpo bato mosusu basalaka te mais bakozwa likama ya moto na bango akufi mais ezosenga siko mbongo mais soko eza nango na prix ya se bato bakotungisaka te mais soko eza na prix ebele ya tiers en tout cas bato bakotungisama ekosenga basimisa bambongo bie badefa bapesa avec intérêt ye bana baza déjà nano na pasi mpo bapesa bambongo wana ezala pasi donc l'état première tele biso likambo wana ndenge asili kosala déjà totiaka na morgue déjà la partie ya morgue tolekisi bango na cimetière baprix mpe ya biloko ezala mpe baprix oyo etangi ya baobsèque ezala mpe moins cher baprix ya obsèque ezala moins cher bacercueil balibulu ezala moins cher même de la transport nango ezala moins cher yango nde ezala mpe na souwe na biso. Merci papa, merci beaucoup. Mbote papa. Mbote. Papa, phénomène matanga mikolo yo pendant makambo oyo ya confinement oyo mokonzi mboka lobi ke etika la bongo ndenge bazo sala ke boki botiki ndeko na bino na morgue et ça rara 3 jours na morgue ou 4 jours bozu bobimisi direct bolekisi mbala moko na cimetière na ebite pona yo moni yango ndende mokonzi mboka lobi etika la bongo to ezonga kaka ndenge ezala liboso comme nde to mesana na bon pona ngai ndenge ezana yaza mokonzi mboka to boite ye akozwa ba décision biso tozala toujours na scène ye mais selon biso pendenge tozomona kosala kozwa ba décision na ezana ngo mabete mais il faut etala pepe batu ndenge ezana mutu quand même aza chose eloko moya pamba te quand même aza neti mort nete ke ya kufika kambala mo boke bolekisi ye tant muso azaki mutu wana azaki important na famille il faut que azape na batu o bakoyi ape bazana besoin ba ya balela ye ndeko na bango kufi tant bokozwa bolekisi ye o monte ke sala mabe aza mort nete mutu aza akoli déjà kufi asala na batu il faut pe balela ye basepela na ndenge zana basepela ndenge bazalaki na ba raisonner ndenge bazana ndeko na ye ndeko na bango ezateka balekise lo ba mwa ndenge za mwa na botami akufi balekise na cimetière ya propreté quand le photo mi batela po ndenge ezaki liboso mutu akufa boyo mona bato ebele ba ko sala batapage ya bilamba ba ko sala batapage ya mituka ba misuso mona boye po ba yo tikila mutu flair oyo ba pese mbote ya suka me ba yo tikele ba paquet ya baji toyebite est-ce que yo sepena mambona est-ce que eza obligé ou bien de pour ceux qui netingane na zabona ebike na zana na moyen te tant mutu ndeko nanga akufi soki na lobi ke na sala dépense c'est na moni na mikoki sto na mikoki te na ko sala selon na nini possibilité nga na zana ngo ezo dépendre selon possibilité ya mutu azana ngo soko tali ba matanga ya bakonzi ndenge ezalaka selon possibilité na bango biso pe peuple oyo tozala ba moyen ya mike ezalaka selon possibilité na biso elingolo bate kaka ke o soko okufeli mutu il faut kaka ke o banda ko sala wana phénomène na to monaki ke exagérer ke komaki mabe mais quand même que tant mutu pe ayeba kufeli ayebi ndenge nini bato pe bazo tale bayeba ke te mutu ana kufeli il faut te ba pe ko diminuer dépense po kala to yebaki ke mutu soki akufi akufeli okomona ke na quartier ba jeune ba kangisi ba luki ba koti na ba ndaku moko cotisation ya ba veni salami baye ko sunga
mais oya lelo eza bongo te bon tokoloba po monde peut évoluer ezaka ateneti époque toza po toza na 21e siècle mambo ezo changer yango wana elo na miana loba. Merci papa. Mbote mama. Mbote mama. Tomoni yo awa na compagnie na yo ozoteka mais o accorder biso ata au moins 2 minutes solo na yo to soano par rapport à makamatanga ndenge komeli biso na Congo. Par rapport à vraiment na kinde nde toyebeli bato vraiment so matanga eza et comme rendre feti eza pe ba place moi qui a ça ba tapage ya bilamba ya mambebele belé comme mokonza mboka pas eu décision lobby ke ndenge makambu ya matanga eza ki liboso eza li sous bongo te etikala pendant makambu oyo komeli biso ya ba confinement oyo tozwa kaka mutu soki akufi toke totike na morgue tolele na morgue hôpital 9h 10h to bimisi ndeko na morgue toke otike na lilita toyebite yo sepeli na makambo mokonza mboka lobby to yo sepeli na moto avina bon pona ngai na sepeli lokwa lobby parce que bato belé bakomi komona matanga lokola fête lokwa soni na mbo emsuna matanga bokende bokunda mutu moko baside sam na nzela mususu akufi don ba perte kaka mais nde président lobby bongo etikala ka bongo soki makambo mususu kozonga mais matanga etikala ka bongo etikala ka bongo pe na ba cimetière pe bazo taxer batu cher ba $10,000 ba $4,000 pour ka kozwa ka le boulot mkewa bon wana ba soki bakomosala bongo eza ndenge na bango mais na façon président lobeli bon ngapona ngai na sepele tikala kaka bongo pona libela parce que bato ebele bakomokomisa matanga ndete esika moboye sengo ok moyembi moko yembaka matanga na kala ezalaki eloko ya mawa lelo ekoma liseki esika barendez-vous bato esalemaka donc président azwi vraiment idée bien ya kolobela oko alobaki wana. Merci Montréal grâce tokatisi toke toswana ba mama misusu totuna bango soki bazo sepela makambo konza mboka lobi. Maman bonjour. Bonjour. Tomoni awa toyebite au travail awa tena travail na atena ika obongisa manzaka. Maman naebite soko yoki phénomène ya makambo ya matanga oyo depuis makambo ya confinement ba oyo to batiela ki biso mokonza mboka lobi etikala kaka bongo soki mutu akufi toke totike na morgue esala pe ka 3 jours na morgue ou 4 jours to bimisie kaka na morgue wana tolekisi mba moko na cimetière toyebite avi na eza ndeni no sepeli nango to ndenge ni. En tout cas décision nanga vraiment la sala en d'accord na sepeli nango makasi po matanga comme fête soko kufelo milukeli problème le komi kutoza matanga ozobanga oyebisa bato po soko oyebisi bato tango baroya fo lesa bango omelisa bango bato bazoya matanga on dirait bazoya na fête bakesombela bilamba sika basapato ya sika plante ya sika basili na miso manzaka donc décision mokonza mboka azwi eza nango kitoko nga na sepe nango makasi ezalaka ebembe na morgue tolekisi ata ya ngai pe na morgue kaka tolekisi esili topanzani esili bongo eza bien ebongo mpona makambo bakosomba mabulu na bacimetière ndenge bazofuta bato cher bazofuta ba 3,000 ba 7,000 ba $10,000 lilobani okoloba mpona makambo wana makambo mpe mokonza mboka atalela yango te estce ezalaka cimetière eza ndako olala te eza place oyo bazokunda ebembe koma bokesomba place okunda moto ba $3,000 ba 1,500 ba $5,000 wana eza ba dépense inutile wana eza kosakanela bato ezalaka te wana bambongo neza bambongo bato bakosomba mwa terrain obandi kotonga maleme bato baza en vie ke kosomba na mutu se akufi po mutu soki se akufa esili fa zonga na mabele esili comment place yango o babike to uta na mabele to zonga na mabele bakesomba ba $5,000 bato pe batongi basali o bakomi kosala basali wana ba polyvalente wana bango pe batomboki babi po anika mokonza mboka lo bango po bango dia basali na bango babi te ezonga ndenge ezaleka jamais kosimba te basali wana kutetika la basala ba fête ba mariage etika longo ka bongo comme ça pour ba place bibembe comme eka likolo cher ozana mbongo te balele bembe na lupango quartier ba comme critiquer yo ba o baleli na sala $10,000 ya $5,000 e bembe wana ndezwi lokumu donc bango pe bato basali wana bibembe kolela ezala pe lisusu te tika la ka ya ba fête soki to bali to kende fête libala na sali mais bembe vraiment na morgue cimetière mbala moko. Merci maman.
ndeko. Mbote mama. Tomoni yo awa toyebi te oza mwana koto. Naza mwana koto na basakata. Toyeli awa tokosala mwa quelque maloba na batu par rapport ya makama matanga. Ndenge mokonza mboka azwi décision etika la bongo. Mais za ba congolais musu ba sepela ndenge mokonza mboka lobiti abi ezonga ndenge ezalaki ndenge ezalaka boki botiki ndeko na bino bolalisi na morgue jour ko mabolali na famille boleli na ye lobi nango boki okuna na habite yo osepeli nango to osepeli nango te. Mala sepela nango etika la bongo nde bat bazoleka po dépense pe leki nga bana sepela nango etika la bongo ka setana nyachi za bongo. Baba pe kanga mama kelele leki. Les mokita c'est comme qui même yo monyon qui toroté. Eza bien. L'église au monde a venu mon 5 églises. Eza la raté église pe kanga maka bongo. C'est que yo prier yo linga prier. To bando prier kala ndako. Mais pour la maman matango sepel non etika la bongo. Etika la bongo ndani ati sete wana to keka na morgue to leki ale. Wumbuka ebembeke. Et bon pour la makambo mabulu nde bakenda kosomba libulu na ba cimetière na ba façon de bazo futisa biso ba $10,000 ba $7,000 to ebite. Pona yo bakitsa ba monta wana to batika ube mata lisusu. Te ekita dollar pe kita biso to teka kana zandu mo to teka ezate biloko e mata. Makazi kota dollar ve makiti sa papa mama. Misale ya to sepel mama sa sali mbe matanga etika la kaka bongo mbala moko dépense leki nga kufele mo balani ko meta mulongo sombo to ke kala ba la melisa bango zalaka ayo taka ndaku ale naza handicapé oui président tika azata 100 ans mais bongo ndaku na biso toki Poilanga matanga président Fatima félicitations. Matanga ma dépense les gars qui mingi. Matanga ekomaki esika moya mama lelo, matanga ekomaki la fête. Ngana kufeli. Bino bolandi ngai. Ngana kufeli bino bolandi nga, la place bino ça la dépense, ngana ko ça dépense. Poana matanga vraiment etika la bongo. Ceux qui vont causer ça va bazo baba. Bazo so baba, mais maman matanga ba longoleza subongo. Matanga baba ekozonga nango. Mais église ezonga. Mais maman matanga matotiki bongo, église catholique Kimbangu. Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Et ça là. Mais l'église est tirée les nyonso. On va prendre un mystère. On va église à tout. Lokuta batika mama matanga vraiment to boy mala mboka oyo. Ibela ezala bongo okufi mala moko basalini bakunio histoire salini elali. Parti félicitations la sepeli bakasi. Merci. Bibembe, en tout cas, on a sepelé les Arabes. Et c'est un tour de Kazachi locaux, des bien. Mais pour nous, Baba, c'est Baba et Kangama. Pour nous, Baba, pas brillamment dans mes tours. Bana donc qui va commis kaka donc qui relation kaka so wite bembe kaka ba malamoko ba yangote. De tika kaka bongo donc qui bembe tika la bongo ba répéter kala bongo. Ba église to compter ka ba église. Ba église est comme belé. De l'autre commune à Baraba, 4 églises, 5 églises. Si vous avez combo na Yesu kaka na combo na église, mon côté bangonyo surtout kaka Yesu on a pas passé ka lukuta ba komo landa kaka ba mbongo ka compagnie kaka ba fongoli. To famille ça kaka ba passer. Tongonyo surtout kaka na église ponani. Donc président nga chebongo église a compter kaka église ndenge to zalaki na ya kala. 4 églises kaka tozaki na ngona Kishasa. To chaka catholique, armée d'Isali, église Kimbangiste na une église susu. Yangonde yekobomambo. Réveil nde yangonde yekobomambo. Etikala kaka bongo, mokonza tellement kaka bongo, etikala kaka bongo ndenge to vandikimia boy. Tout ça kaka bongo. Merci. Moi ya grâce qui ne va déconner sur lobby. Merci na bino pe ba déconner sur lobby. Pe merci na bino tout besoin qui ton ya kolanda biso ya kolanda votre humble servante Sarah Limbute la naturelle moi na mungala na ko sala kaka se mosala pe meni ya la patronne Cynthia Kapachi général major la patronne bossa mboka madame de nous
napesi merci bongo na caméraman na biso grâce pe napesi merci na cordon na radio mystique Muteba so bozomona ba image ya kitoko boza bango boyoki baloleni bandeko balobi napesi sou merci na CG na biso Xila Kaili Kapache la parisienne Paris t'appartient notre CG na pesi merci napesi merci na bino tout bozwa kito ya kolanda biso bo aimer bo partager so bo sepe une émission oyo ba commentaire na bino ba critique na bino. Et ça la biso bien vraiment Matabis TV pezali wana pona bagag ba émission qui toko bo monde bandeko ba travailler pe Kapache télévision la chaîne internationale ya wana pezana pona bino la patronne a Cynthia Kapache général major boss mboka madame de nous bana ba ko sala ka se mosala grâce yo kinde bandeko ba lobi bino pe o bozota la biso yo kinde nge bandeko ba lobi bandeko ba bi etika la bongo ba misusu ba lobi ke etika la pe bongo te ezonga ka ndesa ki ba ambiance wana esala bien ngai pona nga na sepeli na ndenge mokonzi mboka lobi ke etikala bongo po ndenge mambo e bande ko se passer pona matanga ezali vraiment kitoko te au mona boke matanga boye comme nango tapage ya bilamba bala sa bilamba batumsu ba tselo mituka baye nango au mona ba salle ko loue même salle pona ko lela ndeko na bino ba singa bino $5,000 $3,000 et qui to côté ba famille belé awa ba mbongo wana ezate o mona beso boleli ndo na na veni ba komo otula bino komo oseka bino po ani nango bolela ndo na veni qui to côté boye ko tumanda ku boye ko sala trouble o mona bebi tumba boke otika ndo na cimetière boye accident salami po ani ba tapage ya mituka ya mambebele bele pe likambo o balobi ke makambo ya ma ndenge mokonzi mboka kangi baba okine bando mso balobi ke baba ekangama mokonzi mboka aswa vraiment décision pour na makambo wana pour na église pe au mona avenue moko 10 églises est-ce que zala et salama wa avenue mo 10 églises mapango ezali wana na ba avenue yango bana bazana batangaka makele wana dérangeant pe bato belé. En tout cas, mon compte en banque a soit une décision pour ma baba, ma église. Je l'ai pris une décision parce que biso tout ensemble la kaka, combo ya Nzambe, combo ya Jésus-Christ. Et comme on a fini mon combo, 10 églises qu'on a la Jésus, la Jésus, to yo kanan, to yo kamutute. Au moins, tout ça, l'ingano qui existe, c'est pas à prier nanda. Parce que bateau à prier nanda, tout c'est pas la bonté, tout c'est pas la montagne. On a c'est pas la bateau à prier nanda, pour ne dérangement pas l'église. Pe makambo, oh y'a ba salle, oh ba loué ba salle polyvalente, wana et si la et kata. Mais makambo sous pena mo konza mboka, ezonga nango comme d'habitude ndenge to bande ko balobi boyoki. Ezala kaka ne mo konza mboka lobe tika la ka bongo. Biso to sepel na biso nango. Ko e komaki place matanga, place ya relaxa bilamba, place yo sala ba firme ezanga tina. Tandis que na ba pays mususu Lubumbashi ezakut na kati ya mboka na biso Congo. Mais Lubumbashi le la bongo. Elle est là, boke botiki mutu na morgue bolelie kaka na morgue boke bolekisi na ba paye belé l'Afrique ya ezabongo ponika na Congo ka mambo ezala ka mabe terre à terre non mokonza mboka lengo lobi bongo etika la peka bongo eza ba te bebi ba sepelo sepelo ngote etali biso to sepelo biso ndenge olobi merci na bino to bozwi vraiment to ya kolanda biso boye aimer bo partager mission boye belé na Kapache télévision pe na Matabis télévision bo s'abonner massivement merci bye bye.